Top Africa Magazine. Il a banné l'Afrique, sa compagne. Africa. Top Africa Magazine. Je salue votre présence en ces lieux et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement de ce jeudi 30 novembre 2017 et le projet macabre visant la révision de la loi électorale dans un but manifeste de favoriser la fraude à grande échelle. S'agissant de cette marche pacifique, je me dois d'alerter notre peuple sur l'occasion que nous offre celle-ci de prouver à la face du monde que nous sommes finalement un peuple mûr, un peuple mature. L'heure est venue, peuple congolais, de nous mettre debout comme un seul homme, afin de dire non à la dictature épouvantable de Joseph Kabila et ses complices. Qui est en péril aujourd'hui, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, dans notre pays, notre droit sacré de manifester pacifiquement notre opinion, conformément aux articles 8 et 26 de la Constitution. Toute lutte teintée du sang de notre peuple. Plus personne ne peut nous empêcher et nous retourner plusieurs années en arrière. C'est dans cette logique que les Congolais d'envahir ce jeudi 30 novembre un appel solennel et vivant à toutes les Congolaises et à tous les Congolais d'envahir ce jeudi 30 novembre 2017 les rues de la République démocratique. Notre avenir à nous tous. Aux opérateurs économiques de fermer leurs boutiques et magasins. Aux propriétaires des véhicules de transport et véhicules privés de garer leurs engins. L'étude supérieure à tous les jeunes, à toutes les mamans, d'occuper massivement les rues du pays ce 30 novembre 2017 de dictature. Konzi, Bomba Bengi, na français, constitution. Mobeko, wana, bandeko wana baboyi kotosa yango. Na kati ya mobeko wana tozali na droit biso bana mboka ya koloba maemazo mazali na kati ya motema na biso mpe ya kolakisa yango na botamboli to na likambo mosusu oyo ekoki komema mobulu te na mboka. Kasi botala niveau nini bandeko wana balingi bakomisa biso. Balingi bakomisa biso lokola bambwa kutu na mboka ya bapaya kuna na mboka midele mbwa kutu aleki biso na bakondition ya liberté. Mpona bamboka bapaya soki osimbi mbwa obeti mbwa to nyokoli mbwa oke boloko.
mais awa babina biso ekomi lokola bi ya biloko, même pas banyama mais biloko baoblige lelo okoki kobuka bike na yo moto akosala likambo aza te nde bi ya kongole ekomi tozali même plus na droit ya koloba eloko oyo eza kosepelisa biso to oyo eza kosepelisa biso te yango bobengami banzo lobi jeudi 30 novembre na babalabala nyonso ya Kinshasa na kati ya baprovince ya mboka na biso tobengami banzo kuna po tolakisa mokili mobimba ete likambo ya Joseph Kabila eleki mpo na maloyo esili tolingi liberté na biso ezala na kaka te akende na mandembe nyonso atika ebonga wana mwana mboka mosusu aponama na bana mboka akoka okama mboka na biso Kongo po toza na besoin ya kovivre biso nyonso toyaki kotika bango na mokili te toza na mboka ya bwanya mboka Kongo ezali iko esengeli eprofite na bakongole banso likambo mibale etali loi électorale oyo bazali komibongisa mpo babimisa na majorité na bango ya lokuta oyo ezali na parlement balingi balekisa loi wana oyo ezali kokende kaka na baavantage na bango ntina ya loi wana ezali nini bakobimisa na kati wana eloko babengi machine à voter machine wana ekozala deja batrafike yango mpoka mutokela maponomi babanda na baélection législative na provinciale ebimisela bango majorité na lokuta le temps baassemblée wana esiége ekovote sikoyo changement ya constitution ntango ekovote changement ya constitution ekopermettre sikoyo na ye Joseph Kabila akoka kotia lisusu oyo alie libaya po tokende siko na makonomi présidentielle oyo ekosalema mpo na aya tokoganye nyonso wana ezolakisa intention ya kokanga biso na bowumbu tokoki kondima likambo wana te tolingi élection calendrier oyo ebimi tosepeli na yango te mais au moins acte wana ezali déjà sikoyo tozali kosenga calendrier koma consensuel totala ndenge nini tokoki kozala na bagaranti nyonso esengeli mpo moto ayiba maponomi wana te tandis que likambo ya Joseph Kabila mpo na biso esengeli esuka le 31 décembre au plus tard soki mpe ekozala lobi malamu mpe kaka ezali ya kokabola na likambo ya calendrier biso nyonso tolingi kokende na maponomi c'est normal tolinga tozala na calendrier malgré que oyo babimisi wana ezali na mbilinga ebele esengeli toluka ndenge koyokana malamu mpo na calendrier wana torespecte yango biso baso na likambo etali Joseph Kabila aza lisusu na liloba ya koloba na avenir ya mboka oyo te yaye masolo ekosuka le 31 décembre ote le 31 décembre wana ezali biso moko nde topesaki ye prolongation wana po akoka komema biso na makonomi tokoka sikoyo kozala na mokonzi ya sika avant le 31 décembre ya mbula oyo mais tomoni ke aprofite na naïveté na biso amoni biso bayuma azwi sikoyo initiative wana aprofite nango akoka kotikala ti seko na seko biso tobi ekoki kosalema te esengeli akende atika biso
s'occuper et qu'on y banda l'autre, n'a pas de ezali nini? Ezali konakisa mokili mobimba que peuple na biso est aussi na appel oyo ya rassemblement ya opposition oyo ezali kosenga balakisa que balingi koyoka lisusu lisolo ya Joseph Kabila na moto ya mboka na biso te. Amen. Donc bandeko na biso lobi soki bobimi te etali bino moko po souverain primaire ezali bino bino mutu botombolaka mpe bokitisaka bino nde kolobi na biso botozalaki erreur ya kosigner accord à 16 trimestres mpe ya kopesa Joseph Kabila une année de plus toyoki bino dobi au-delà ya le 31 décembre 2017 tokoneka te mais tozongisi maloba epai na bino initiative epai na bino bino mutu bokotambola na mobulu te kasi la détermination mobikiliki soki bozali yango te lobi communauté internationale ekoyela biso lisusu bapression oyo ekotinda biso tokende susu na mesa parce que soki toza na peuple na biso te moyen tozala makasi ekozala te makasi na biso tozali kozwa ngo epa na bino mpe koyeba ndenge nini ya kolendisa biso tokoka kokende liboso na bandeko oyo ya mapinga na bandeli lisusu apel oyo napesa bino muta deuxième conclave na biso esalemaka un ordre mal donné ne doit pas être respecté bakoki kotinda bino bobeka masasi boboma bandeko na bino te bozali na pasi oyo bandeko na bino baza mpe na yango kotambola baza kotambola ezali mpona intere na bino mpe bakoma bamandia na bokoma bamandia bokoma koyiba batelefone na bato ya bafamille na bino ya kokende liboso tolingi yango te tolingi bolingo kati na biso tozali na mibeko botanga mibeko wana bokokomprendre que bozali na droit ya koboma congolais to congolaise te na bakonzi na bino baza kotinda tokoyeba makombo na bino tokotinda yango na CPI boza na droit ya koboma bana mboka te ntango bazali koexerce badroit na bango oyo ezali na mobeko mokonzi babengi constitution botika biso to manifeste manifestation na biso ezali ya kobuka eloko ya moto te ezali ya koboma moto te ya koyiba moto te ezali ya kopesa kaka position ya peuple congolais c'est-à-dire tolingi changement na tondi bino botondi na mipesi sikoyo na bandeko journaliste oyo bazali na baquestion mais nous devons aller vite parce que nous avons une délégation de la SADC qui va arriver dans 15 Top Africa Magazine.